maya miso ekoma bilei kolela butu moi na vina ngai oya motema nani akoyoka ekomi okufela senga moko et pourtant bomonanga nomba nanitika na tempelo na yo nani akoki oloba na ntina na ngai po pasi oyo eleki mingi nani akoki okata likambo na ngai po ngai oyo nazwaki Dawidi alobaki utabota matiakola nanu amona te moyenge bene akelela Dawidi alobaki utabota matiakola nanu amona te moyenge bene aliana fulue wapi différence olobaki eza wapi papa bokesenolakaki tozomonango te kino mokolo nini okotika molile inyela nkolo papa kanisa bana na yo Yesu
koyamba corps ya mama ya koko ya yaya na biso lolenge singeni. DJ Music. Tokosala losambo esika tozali pona mama na biso, pona yaya na biso, pona koko na biso, pona ndeko na biso. Esika tozali tosali losambo na motema, tosambeli ensemble. Amen. Tofandi. Toza na programme moulaïte, toza na programme mokousi. Tobandi la biographie. Nous appelons Moutouro Wabonga qui pour la biographie. Apusani pour la biographie à Mama Nabiso. Merci. Bonjour tout le monde. Na télé lisusu awa pour na kopesa biographie ya Mama Landu. Ndenge tolaki lobi na salle Mama Landu oyo toye kosangana na ntongo ya lelo azali un grand livre moko ya 70 pages. Un livre de 70 pages na moins minute bapesi ngai tokoka te totanga page par page, mais peut-être ozwa quelques lignes ya bomoi na ye to synthétiser yango. C'est vrai que mingi bamonaki Mama Landu de son vivant avec osolola na ye kasi bayebaki malamu te qui était Mama Landu. Mama oyo asangisi biso na mokolo ya lelo kombo na ye ezalaki bongo Landu Lelo Antoinette. Landu Lelo Antoinette na kokola na ye lokola elenge nyonso azwaki mpe basobrike akomaki Milandu, akomaki Meme Landu, akomaki femme de prière, maman conseillère, femme battante, femme entreprenante et babinaki bon maréchal. Alaki koyeba kosangisa isika mibale ezali kokabwana mpona kotya kimia. Kasi Mama Landu autaki likolo te akiteki na mabele, azali mpe na tata na mama babotaki ye malgré basila kotika biso. Azali bongo mwana ya papa mpaka Makwama Isaac babotaki elongo na mama wa vila Wandanda Pauline bango mibale esi bakenda epai ya tata Nzambe lelo mwana bango ake korejoindre bango. Kasi ye abotamaka na mboka ya Matadi ezalaka un certain jeudi le 2 mai 1952. Abotama na libota ya bana Sambo 7 enfants, il y a qui 6e donc avant dernier et libota na bango. Akola ki lokola mwana nyonso na libota ayaki ko décrocher diplôme na ye pe akutaki na molonga na ye
Papa Giba Yonsa Albert. Et Maman Landou, le coup la qui classe, a quelqu'un qui possède la formation, mais il y a ça qui entrepreneuriat dans Caporac. Et si quand Maman Landou, savoir où on a regretté, avec qui possède la savon, avec qui possède la gâteau, il y a anniversaire, il y a mariage, il y a forme de noces. Maman Landou, avec qui possède la mikate, il y a bitabé. Maman Landou, avec qui possède la vin, il y a bitabé. Maman Landou, avec qui possède la mayonnaise. Maman Landou, avec qui possède la bakitunga, dans la singara, il y a un kanakawana, pour qu'on a la bakitsi, dans le matanga. Il y a un peu de kipera, il y a un peu de kitunga, kitoko, pour ouvrir la makasi. Maman Landou, avec qui possède la mafuta antika, regret dans les années que Maëlo Nyon se savoir nous sommes avec Kinango, je ne sais pas ce qu'on a transféré de Roba Batou, mais il est Kakaboy. Maman Landou, avec qui maman a pas révélé, pas battu sur la vie, Maman Landou va les faire à Toto dans le bosso, commençant par moi. Avec qui maman va révélé, le n'a qui peut même pas avec qui maman, Toko quoi, la Toko révélé. Maman Landou a titulé à l'âge de 57 ans. Isaac Bobo, dans 72 ans plutôt, dans 72 ans, à titulé le 16 juillet 2024. Togolobani n'est pas Maman Landou. Mais dans le livre de Maman Landou, il y a une leçon où on a dit que Simba, Maman Landou a été conseillère. Il y a une salle. Ceux qui ont été en train de faire les Nzembo, Matéa, Mamezanga, Bileta, Minerval, Kassiele qui va les somba, professeur, ma maître, ma pesaka, Maman Soko, Zalaki, Kakana, Bomoi, Belena Sengi, Batayo, ministre d'éducation, Maman Landebe, Kodike Bat, Azaki na rigueur, Makas, Soko Yebito, Kazaloko, la Mungala, Azako le Balabatu, vérité, aux Ababsuko Zokisa. Mais ezalaki malamu mpona kopesa nzela na moto tokolobani liboso ya Maman Landou liwa eleki makasi koleka bato ya makasi ibukaka na mikuwa ya nzoto namonaki ndenge Patrick asefondraki mokolo na mabele namonaki ndenge oyo toka koloba yango wana. Merci, merci, merci Maman Landou, que ton âme repose en paix. Merci. En tout cas, vraiment, et Salinga, Malamona Koyoka, biographie de Maman Landou, Aza vraiment icône. Alors, tout le qui na deuxième étape de la mission, il y a témoignage. Tout le monde a 2 personnes à Boussana. Parce que tout ça, tout le Congo central, ici là. La ligne a témoigné pour la maman de mes passeport. Et bien, Maman Landou, elle a l'âge à 19 ans. Donc, moi, c'est le bosso, c'est une attente là-bas qui faisait Maman Landou. Donc, on a eu ensemble. Maman Landou a eu ma qualité. Si on a travaillé, puis Maman Landou a eu ton bocamingi. Et puis, on a eu un petit Maman Landou. Bongo. Maman Landou, tout le monde a eu Maman Landou qui est à Maman Landou, même problème est sali, Maman Landou a salaki, Oyo a salaki, au sangisa du pot à l'aïe. Bon, la colère, moi, Zaki Nango, ceux qui la soutiennent, ça m'a mis sous un. Maman Landou a salaki, Oyo a salaki, au sous-la-macase. Attends, un bon côté, mais à ma conseil. On a télé à Kolobaki, na auto kofela mobali na 2020 lela na tikaina kurai ona ofandi sangai ni kubuta ti ndiko to kumi na ye kaka to bali na ye sika mo po mobali na ye na mobali na ngai to zo benga ba baninga ya ba couper to ba ye ba na mbala mike bazula ta ba kiloti. Alors Maman Landou chaque fois matin les ozwanga Maman Landou zaka apende nanga.
aza pembeni na nga donc bolamu wana komona ata bandeko na nga pembeni te me mama Landu aza kaka pembeni na nga mpona kosunga ngai so ndenge naloba makasi ebi kozi koloba makasi te so mpona nga na perdre parce na baninga nyonso tu nazaki mutu asuka kopesanga conseil na koyoka ezaki Landu naza na matema Deuxième personne, vous avez parlé sur la famille et puis de continuer dans les dossiers, l'étape de la vie sur le dépôt des gens de frères et recueillement. Malgré que maintenant la commission va combattre. Pas battre la déléguée Ngaï à Libota. Encore la démarche mingi, on va être mal de son bisou de Zambé. Parce que la vie pour les amis Souka et aussi bon à Libota, pour le 16 juillet. La geste de notre modèle au sala, il fait qu'il y ait droit à l'idée de Madame a pensé à égalité. Kasi tout ça, liboye. Kasi, le rôle à montagne sur la mokili, à Zarapé, Namakambo. Les marabito profiter pour le manabino. Oh, la yebi, les mamalandes à Zaraki na bomoy. Azaki ko sotam sur le loko, pas mamalandu. To, mamalandu, azok le loko, pas inaye. Ngonga yango avant Mama Landu akenda tout piste avec 200 ans il a biso pe preuve pour ya mukanda ko signaki sur les alités en tout cas pour créer biso problème pe na libota makanga pe les alités na komba libota lisusu ba remercier biso nyonso na nyonso to salaki na nyonso to za ko continuer ko sala tina ngonga oyo pe na nyonso to sala to tika papa dibate to tika libota ya bumbate. Nous allons nous appeler na bango pour la réconfort. La puissance pour la ici d'accueil au possible sa douleur et mettez na bango. Alors, tout le qui n'a avant dernière étape na biso, il y a dépôt de genre de fleurs et recueillement. Tozali kobenga mobali ya Tasha pepo ya Mama Landu esika zali abongisa pe fololo na ye mpona kodepose. Mobali ya Tasha kusa na bona kodepose fololo na ye. Mama,
sangu mpote. Pesa doko fiki mpote. Pesa yako lete mpote yaya. Oh, buat nani? Hah? Ya, domba kuna. Dombola kuna. Dombola.
Tata Nzambi mfumu Yesu tata sifunga Papa tendo mbele fika milele Adu kunchata wakakuna muntu na wafedi lako papa Tuyola nga masulu nga maza Papa Nzambi etu tukele munafuku utumwesi sekia bayingi bena munampasi munazinzo talu betadiati la mumalu betadiati la mukamiyo betadiati la mumakumi mazulu betadiati la mumaza kalinge wavana ngangu kwa muntu bi Nzambi etu Tatu izili bababaza kipupani papa Kalinge watu sila Kala susi mumono Achibuta Sisili mmono Yani futidi mwele kwa Tata dodo kome Unkosa wafulu kiki Masalama na muna luzoro wange Mungu wasele wale wale Amen.
unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Baba, oh, unapowazulu wengine naomba unikumbuke, uwakumbuke Jehova Yesu, unapowazulu wengine na Baba unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke Baba unikumbuke, unikumbuke, usinipi Oloto Senhor, pesa kimya omokili, Poete bana bayo, basale na yo, pesa mapamoli, na bae bani beni yo, boni moboyo emonana. Oloto Senhor, pesa kimya omokili, Poete bana bayo, basale na yo, pesa mapamoli, na bae bani beni yo, olingo boyo emonana. Oloto Senhor, pesa kimya omokili, Poete bana bayo, basale na yo, pesa mapamoli, na bae bani beni. Papa yo bate so batatongo pe construction tango ya solo oye na biso katine sika oyo nzambe na biso oye bi ko sa na tina ya mama lengi na sa tika biso na yango mama papa to bani biso za lipaki yo nzambe to sengete yo ko sa ye sika ko kana yo kotala masumu na ye papa ya solo na munga oyo ozai na kembo kanisi la biso mtotika ni bali ni bota mtetika ni ya solo pasi bukabwali kuzala pasi kasi papa to pesi nyoso kana biso mtotika ni famille tikani tike to pesa makasi kombate zali pasi na bukabwali kasi pai na yo nzambe zali ese kombate ya solo wana de zali tango oyo tukunoya pesa oyo de kusali na sata papa to sengete yo leti sabiso pamba tena mkola suka pe biso to kota osali sabiso pe to koma di bosona kimia na uganza metu sengi kimia pesa akati sika mo tango yo kuna mikono zali boya na ko sapo yo kule nzabe tata mwana pe mo Anga bolingo bato bajali ko kabwana, bolingo bolingo Bolingana, bolingo, oh bolingo, kimya ea, bolingo, bolingo, bolingana, bolingo, oh bolingo, kimya ea. Nazali petite sœur à Yamou. Petite sœur à Yamou. Donc, il y a un petit peu de na ipen.
donc naza mwana ipeli naza na famille basé Buta. Donc awa na ye toyei kokabola mawa na mama aleki na biso mama Landu atikaki biso yango toyei kokabola mawa awa biso nyonso na libota nayoka sango mama maleo mais tellement natika mboka mwa mokie nazalaka yo mpe petite donc yango nayebi ye te mais nayebi bayaya Malewa, c'est-à-dire Malewa, c'est-à-dire restaurant. Malandu azalaki monene ya restaurant. Donc soko koti kuno le ata na libota bakanga yoko ya monene te mais soko koti restaurant na ye nzoto fe fo. Regret na ezali kaka pasi na motema parce que mama atiki biso. Maman tiki biso malgré na yebi ete mais eza pasi ya bokamboli eza toujours pasi omwana so abotami na libota biso nyonso tosepelaka ntango ekomi na tour ya feti na ye ya suka mpo tozalaka na bafeti misato ya kobotama ya kobala mpe ya kotukufa donc soki moto abotami na feti ya liboso tosepelaka soki ekomi na niveau ya feti ya suka tuka tosalaka biso nyonso pasi mpona kokabona toyebi ke komona na lisusu te toyebi te kote tokendaka soki tokoyebana mpe ke oyo intel oyo intel telkenda te mani tokendani donc moye toyebana okutani ya kuna eza te merci Maman généreuse, maman Antoinette. Chose étrange, à Koufika Mokolo, on a la salle à mariage le 16 juillet. On avait un message. C'est une maman. On a la lande qui est fière d'ailleurs. On va tourner puisqu'elle était fière à maman Landu. Pour bamiso ekangama ere nyonso koloba miso ezokangama minu libanda donc mama nasali mingi mpona biso po tozala alakisi biso ta lelo nde tozosala boye oyo baeva mama Landu la présentation faut lamba faut présenter sanino kitoko faut yeba koyamba bato mama Landu héritage yango atikeli biso ye mama na biso sans sa responsabilité. C'était une femme battante. C'est quoi ça? Mais après, la restauration. Dans la restauration, c'est là où elle nous a appris beaucoup de choses en tout cas. Parce que
quand elle prépare ce qu'on zongi sur terre na mindele ba comme elle au restaurant maman bazaki bien que bazaki associé mais maman bazaki plus côté restauration en tout cas Asali Moussala la crèche au Boka na peine bar moi bazaki la crèche c'est là où elle travaillait c'est là où nous tous on est passé là ma petite princesse, maman qui Congo, la France, maman, oh, bah Evranto, c'est sa fille. Kayemoko mwana, kayemoko mami, kayemoko nyoso, azaki nyoso. Tantanke. C'est bon message numéro pour lancer la batterie, bazakuna. Na tango baki bamsuka baza na mboka bamsuka tika na Kinshasa baza na mboka ba makasi la vraiment makasi c'est déjà à féliciter mais à honorer de tout cœur un grand chapeau à mon tonton Benjamin un grand chapeau à Mandjusien à Tondo Kwange na muntu ampamba Diabana Manito, Seigneur Kamalam, Chantal, je ne sais pas quoi te dire. Tonton Trésor, tonton Benjamin, c'est trop. C'est trop. Elle a tout donné. Tout donné. Et nous, on lui a donné ce qu'on pouvait lui donner. On a fait ce qu'on pouvait faire et elle le voit. On lui dit un grand merci. On ne pourra jamais lui dire au revoir. On lui dit de se reposer en paix. Elle est partie là où elle voulait. Ça, pour ça, on est très très heureuse. Elle est partie, elle voulait partir à côté de sa maman. Elle est arrivée. Repose-toi. Repose-toi, tu étais trop fatiguée. Tu m'as manqué beaucoup. Tu laisses un grand vide. Grand vide, maman. C'est bon, allez, c'est bon. C'est bon, Yannick. C'est ça qui. on biso toza wa tozokabola mpe mawa wana na bandeko bayetala biso oyo tolandi toaka na baémotion c'était une femme, elle était tout pour nous, elle a beaucoup fait pour nous, beaucoup. On ne peut pas l'oublier. Antoinette Landoulène, c'était la fille cadette. Elle était née le 2 mai 1952. Là, elle est décédée à l'âge de 72 ans. Elle est partie très tôt, très tôt. On avait encore besoin d'elle. On doit être fort pour elle. On doit être fort pour elle. Surtout qu'on est content puisque c'était son vœu, c'était son souhait qu'elle puisse être enterrée à côté de sa maman. Il y a qui souhaite la Moko. Nous, on s'est battu pour que vraiment, parole naïe, ils allaient honorer, ils allaient respecter. Notre village natal, c'est à Kinkumpagne. Naba Congo, Congo central. C'est non loin de Kamba. Ils ont même passé par Kamba. Puisque la Talaki, ils sont là, il y a le Vitougou, ils ont trop. Ils ont vraiment bien fait quoi. Maboulou, et on va préférer qu'il y ait quoi. On ne dit pas un Kamba, mais il faut raboter un peu bien. Il va qu'il y ait là. Donc on est là, on est de cœur avec eux. Nous avons bazar mboka, na biso tozape na poto to sangana ba yaya, bande konyo so ba ko landa biso na siko ko ete to ba ko kanisa mémoire na ye vraiment. Je sais que nous bien enterré au Métalobe. Tu es que le Kanakinya.
Que son âme repose en paix. Papa c'est moi qui m'a yamba et atala bolingo. Atala tout masumone atala bolingo puisque nda kuneza qui jour et nuit. Tu vas, tu frappes au quota. Et puis Fotala, elle était la dernière. Bayana ye, baboti bana belé. Donc c'est elle qui faisait le pont. Ce qui est yindi puis ce qui marqua par maman auto. Ezala Boutou, Ezala Moui. Et puis sa porte était toujours ouverte à tout le monde. Donc à Bokoliba, on a évité combien? Je ne peux pas compter. Maman Moui a maman sociale. Maman sociale. Maman assistante. Donc assistante, maman sociale. Donc, Ozala ndeko, il y a côté naïe, Ezala côté mobile naïe, Ezala ba oyo bazaka ba mi. Non, bah lesquels biso to lesquels pour bah tous bah lesquels pour mon tout azana oyo maman les kia sala pour naïe. Donc aïe aïe exactement belé bola mudé baba bola eleki ebelé alors souci la biso zai kaka to honorer parole naïe akedo kundama ici ka maman naïe akundamela. Donc des exemples mon à suivre na bino ba emotikali donc faut bolanda bo sepelisa bango bo sepelisa ye na oya sali bino pe botika ko sala ngo eza alakisi bino ndenzela c'est ça ça biso nzela do chemin moko biso à l'époque to ba mayonnaise ba salade nous on connaissait ça to on a poto to ba ki on to ba na mikie puisque c'est notre maman puisque elle connaissait déjà ba menu occidental quoi aïe ba ki ba bilo ko na do les ozo kende présentation des choses au tala il y a un mal qui est en ligne, il y a salade. Il faut salade, la mayonnaise, la boye. Ah, oui, ça passe, c'est comme ça. Mais tu es dans ma pote, tu es vivre, on les sauce. Donc, non. Encore, on peut saluer avec maman protocole. Donc, c'est mon exemple à suivre. Et tu as dit son nom, Bolamo et pour la rater. Tolandi Bolamo et pour la rater. Ce qui va. Tout le monde va maman mouille bazolé la famille zolé là et ça suite il y a misala qui toko oyo maman Antoinette maman Antoinette Landulelo maman Antoinette a sali en tout cas à suivre exemple à suivre na mutu nyonso congolais nyonso bato nyonso tous à la bongo na kati ya bolingo nde yango nde zipaka mabe nyonso toujours bolingo eyokani. Merci beaucoup. Merci. Liloba eza moi pasi parce que tout ça ici à mawa. Donc eza séparation moko lenga ki to mona raeli société donc biso de to Hollanda ici ko iska yaki azali. Tango déjà maman Mouilo a lobby bolingo ezalaki ebele pour la maman wana. Donc ils ont exemple pour la bateau sous pour balanda. Au moins ils sont mutu akufi boye ba témoignage qui toko boye bima. C'est que maman wana azaki pendingi wana. Donc ils ont na biso sikopé na moko amega ko récolter quoi à travers bizaleli ya maman ninga vivre qui nassi. Donc ngai na ibaki était mais témoignage nae et touché na makasi. Donc nga pe na profiter na zwa pe o na ko zwa na o na zo ka pour témoignage nae. E ya penza pia petata kizenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka. E ya penza pia petata kizenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka. Bon, Mandeko, nakanisi toyebi biso nyonso ntina nini oyo toyokosangana awa peut-être bao bayebite na yango nangaki nameka koéclaircir moke ntina oyo toyebi awa voilà nde balobaka ke kosepela na baoyo azosepela ekokabola mawa na baoyo bakoyebi pasi. Voilà, touti koperdre oyo ya biso mama
tata mwasi mpona nga yaya mpona bamisusu auti kotika biso ezali mpasi makasi mingi vraiment ezali mpasi makasi mingi mais eza nzela ya biso nyonso tu ezali lokola okoti na train eza na début eza mpe na destination yango ekomaka mokela motu akitaka na station na ye oyo ya ye station ekokaki akiti akomi atiki biso biso otikali tozokontinue kaka na train wana tozokende ti ya biso mpe ekokomaka otikaka mpe po eza nzela ya motu nyonso vraiment nasepeli mingi quand même nde boye kosangana na biso koparticipe mpona mpasi oyo ekomeli biso kotonda bino botondi mingi et puis voilà eza mpena mingi te ya koloba oyo akufi azali tata mwasi mpona ngai aza tata mwasi atiki biso na age ya 72 ans je crois que eza age oyo vraiment akoki kotika biso te nzambe apesaka mpe arecuperaka ntango nzambe asengaki arecupereye asali biso mpasi me totikali ke tokomisaka nzambe ya kongo ya tata mpe ya mwana mosantu nzambe ame mototo ya tuka muivutuka ngekwa kufumwa kenda nzambe umbomba pametata muya kweto nituibolele tata mwela mesiba nzambe ame mototo ya tuka muivutuka Papa yangu unikumbuke Yesu kanisanga Yesu yambo kanisa babingi na sengi yo kanisanga okolekanga te Yesu ata soki oleki babingi na sengi olekanga te okobwakanga te Yesu ata soki obwaki babingi na sengi obwakanga te Kanaka Wari wabaswela Wari wakanaka Wari wakanake Kanisangaye Yesu Misala na yo Yesu Hallelujah Kate Maya biso komi momesano Yango nazwi ekateli Yakoluka elongi na yo Awa na ndakasi nde tuzumuna Izali esika toko chana nzoto ya Mama Landu Donc tubandaki musalango depuis lundi Lundi batimolaki awa Mardi ba tongi et puis mercredi nde ba ki kocha Caro.
basisi finition de lelo nakasi yango biso nyoso tozomona les boulots déjà esili vu que corps et comment un peu na retard enterrement tokosala ngo le lobby aza pena mamo amarkaki biso nyoso donc mutu aza na souvenir na été na ebiti soki nani donc depuis na baya biso na bana tozobota en tout cas oyo aza na souvenir ya Malandu te na andimité tunyoso pena en tout cas oyo azangi souvenir ya Malandu na ebiti azati dik na baya toujours génération ya baya Noël tuye na biso bakoko nani bana tozobota donc biso nyoso tozana ba bon souvenir ya Malandu ya mboka Kinkumpani tozana koko azawana mama wa villa Wandanda banoko kaposo wana banoko Victor bazawana noko Edouard azawana donc na gati awa de pena isika bana na biso na o biso mo tozali toko garder toujours image que ancêtre na biso bakundaki bangwawa en toute sécurité lobby erosala ya remise ya nini ya kozongisa nzoto na mabele en tout cas azo manquer biso tellement une personne ali tsangaki jour ya kaza mardi asomba banyo ba malade ngafuna kina na biso makila wa villa tozala toujours kasa atana retard ngafuna kina apesi ngambisi moi mais comme tout meme Landu apesi ngambisa mai mutu meme mtu ke no église luka mangoli apo eza mukinga na lukelo musoko kumki te bino bakoko bobolia kapeto opambola bino okindaka wawa biso bakonga bino sito nyonime bino topesa nyonso opambo natali meme mwana boye za tapesi na tala mutu ambisi aki ofungola sani viki ye abakolia na ye mipanzi azwina musuna mipanzi tango alie na bise meme kasi na pena matina likolo na zoya tana matini kona na sebo nde na kilo kuta ki église retour nango to yokuta na vertis asombi bisumba na prince baji ba crème yaou voilà biso ko to se que ezala bien bobo aza pesi biso yaou ngana zimoko ye pa zimoko ye moko pa zimoko tolie to sisi ko lia ambiance wana ande to kabwana kia kitini na ndako biso petit matini biso na mbali ko ande ko arriver que na poko na ngondo to konye bien te lobby nango na 16h esengi pas kende la borne à partir de 18h on peut que combat moins un peu bien mais tu comme à niveau R à 4h et par là biso pe batali boso toujours to combat tu to kuta na docteur c'est biso qui na biso qui maman libanda parce que maman a vraiment un temps pour moi quoi la vie des amis pas du bruit bandé na ko gérer voilà mais ça se soucier parce que ça fort les akasi banda so bokangani makambo nyonso oyo opesa compte rendu na identité normal po tosala attestation de décès biso pe tozi tolati mpasi na famille parce que toyebi te azalaki déjà mama moko abaki kolinga biso te bakoko totambola na baerreur totambola na badefo azalaki moto apolele oyo nyonso akomona ya mabe ezala likambo yango eza ya mabe mpona kobimisa par rapport ya age na ndenge ye bani totiki me kaka donc alobi atiki vraiment un bon souvenir dans ma case. Je dis que ce que tu as dans le boss Bugadu.
Mama,
Bien serti la langue de tout gagner, c'est ma directeur de
Oh,
ekomi ntongo manche suka nazomona mulongo bakoko te bakoko baza wapi bakoko baza wapi voilà c'est ça apamo ezalaka kaka mutuluku nazojuke te mutuluku sike boyibotala mama mwilo c'est ça kokota na mulongo ezala manja suka ezala kande boye ezala manja suka papa tokata lisusu nyonso bandiko tokata lisusu tokata nyonso etikela biso biso tojuke tuzozise umelu mama moyo ekali etikela biso biso tojuke la cuisine de Tessine ici les alliances. Alléluia, amis de connaissance. Comment ma famille, on s'en a élo comme nous, on a recueilli. La commence à combattre la haine. On les gars, on dit pas. Ah, non, pas si. Autant travail, ça va finir. Un certain jeudi 2 mai 1952, papa naye kombo naye papa Isaac Makwa Mampaka atika biso azali Mosi Manyanga Mosi Mazamante Mosi Manyanga oui. Maman naye mama Wavila Paulina Mosi Kikumpani bango mibale batika biso déjà.
na kati ya papa Mapuama na mama Paulina, mama Lelo Landu aki lokola na 6e position esengamaki ete akunda na mboka. Donc bolimbisa mwa muke moni aza un peu émotionné, donc kosoma loba mingi te mais non meko loba ya muke na koloba bolimbisa nga vraiment atiki bana ebele pe bakoko ebele ndakisa bo balati bateni wana baza bakoko ya mama Lelo Landu. Tokomi na cimetière mo ya famille ekozanga te. Après enterrement biso tokozonga Kisasa totiki matanga wate. Donc oba okabolela bino soki ozwi ya kolia lia ya komela mela soki bozwi te pe monosa tu amen. Bana ya Tasha pe bazali bakomi solo mpona koko na bango. Bakoko maman amonaki ne déjà 3e génération bangwana basokende yebi ezali pasi. ezali zela na biso nyonso wana ezali hommage ya suka bakoko baya kopesa kongo na bango bouquet de fleurs eza alliance ya yo na bango te balingaki yo makasi toujours na mokili atako etaki eli bakolinga ye toujours bakozala na ye. Après bakoko ezali bongo bana ya Tasha oyo amoni yo bazali na eloko famille to ami de connaissance. D'un côté se mange toujours na koko na bango. Ata eloko zako kanisa ami de connaissance mwati oyo ya suka mpona hommage ya mama na biso wana tomoni bongo papa Michel na liboso bana na babokino ekopesa hommage ya suka mpo ya mama elakisi te balingaki ye bakolinga ye mpe bakolingaka ye toujours jamais babosana ye na mitema ezali pasi ezali nzela na biso nyonso tomoni bana na babokilo bami de connaissance mpe soki bazali bami de connaissance soki bazali bakoki mpe koleka topesa hommage ya suka papa leki
Biyo so soki bosali toleka. Toto se moi jasuka la wana. Ezoka mokonzi nyonso atozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye okokite titre na yo te. Ami de connaissance, à Papa Leki, Banoko, ceux qui pensent à lui, te fait ça hommage à Soukanko. Pendant mon dessin, la prière, maman, que mon akinia. Namoni te sili na monomo. Ami de connaissance, ba papa Leki, Banoko. Liwa ezali na ngoliwa te. Na mokolo na suka tokomonana. Papa na ngana tali siki kuli tokomonana lisusu papa. Mokanda lezande lobete. Liwa ezali liwa te. Tokomonana lisusu. Elongona Yesu. Tobengi maman moko abongami mpona kosala biso priere ya mama DJ Mungu aseye mwana mwanda vile Tata Nzambi mfumo Yesu tata mwanda vile Papa kisoro kelo shale Papa dia lunga na kiangani Salmo Papa dia ngenda kuntima Joseph Beno batatu mpapa Simon Kimbangu kiangani Papa Kamatondo tufeti kuvutu dila Muzola kutu songa ngantangu za wonso no papa Nzambi ame utusila nlemvo mumbizozu tuvanga ntangu za wonso Tukele munafuku tusongele mama mpila munampila Mana mambita atakatula mana mambote mafuane mumwini tusonga Papa Muntoto tuavutu atuka muntoto tuvutuka papa tuizili kumbanza kinkumpani Mudiamda nzikulu ya nleke Luvuva mulwakala tuayizila mubima bikondo lo meso Biavanga mana muna moko mamuntu asumuka Kanga muzinange wavana Si tuavutu kilampe mubima bina Tata ngevite ntwala sala munima Tata lukotsa nleke kuna mbanza Yerusalemi kakembe benu vakimosi Kaluntangira ntalo masumuko kaluntangira ntalo mvembo Bomba mpentima mea beto papa midilwala Kanchi katuna yenzila nkakaniko Luvuva mutu lombele mumvutu kula nleke munantoto Tata lubika vo Luatuvana luvuva mu Lutusonga mpentemu Angwa nkazi kuntala Joseph beno batatu Yebusi kelo mbekolu la papa Tala lufu alukutusakiti Banka kuna morke bena kabagay kibye Kwetu baki la mbongo zote kuna ziki la kakabantu papa Vuva mndo mbele mkumba semu na mwana Amen Wana ezali omeja suka mama na biso Akende kuma na tunya Wana mwana biso langu Akoko manakiye
Monongo tosikali.
Nlando ngenleke bethu kina diamu futhi baba diaka ka diamu ndombele nlando kala mafuta yanduka tuka nkufamia mono tuka mono ntela menega tuka mbateko tuka kukizitu kuna kwa kazi yako kani kuna kusambidilanga kani kuna kache nlando yanduka mono ntidi mumpasi kani yani mbuta fonsi yandu akutusanza katwasanza kwa mwanankento ko katwa kala ye mpanya mwanankento ko mpeni za beto mbuta fonsi yandu wazaya zo nlandu ga yandu foti zika beto ngangeye foti kala kimvua makabana baba beto kabu beto bala mbuta zaku tusidi twazika ngenlanu ngenleke wa beto nlando yanduka mwana nleke muna matwa kele kwendanga beto bole ma wonso lo matwa kele kuna vangi beto bole nlando yanduka kuleki ko yanduka sola mbiye mbote ngepote ya beto kani muna ndozi nza kututeya kani ngeye kele nteyi muna beto sutu mono susi zikala zakele yako no muta vika fwa tala malongi makele kunga nanga mute secret tanso bantu sidanata butala leke ngekele susi muna mono ngewele mono nsidi la ndikila ye mayingi ko imondo mbele tusambila munkumba semu wane mwanda vile tata nzami mfumo yistu ata mwanda vile papa kisole kelelo kilukelo shal papa dalunga na kangani sanu papa dangena kutima Joseph belo batatu mumuntu monsi mutata simone
Kimbao Gangani. Pape. Muntoto twatuka, muntoto tutavutuka, tuvutuka ntauza wonso no papa. Kotsanlani kunankamba kakemba. Mwana leke mweni mpasi. Kakele solako. Luvuva mundombele lwakala mkumba se mwana mwanda vele. Amen. Nanja. Zeni. Tala, você courir, você courir, Simba Tombola. Ça va. Malem. Nikumbuke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Usinituke Baba, unapowazulu wengine naomba unikumbuke. Mata. Yesu, unapowazulu wengine na Baba unikumbuke. Baba unikumbuke. Usinipite Baba yangu, unikumbuke. Yesu twaomba. Kanisanga Yesu Yambo kanisa babigira sengi o kanisanga O kolekanga Yesu Atasukule kiba bigina sengi o lekanga O kobakanga Yesu Yesu Atasuku wakima mjira senge yobakanga. Hallelujah. Nikumbuke Baba. Yesu. Oh, kolekangate. Kolekangate. Yesu kolekangate mama. Wariwakanaka Wariwabaswena Wariwakanaka Wariwakanake Kanisangaye Yesu Ebisala na yo Yesu Hallelujah. Maya miso komi momesano Yango nazwi ekateli Yakoluka elongi na yo S'il te plaît nikumbuke Naina umeli na pasi Simbola lomoko Motema nazoki Nikumbuke Baba Nikumbuke
mbote na biso ngai naza mwana ya kinzinga na kata kinkumpani kombo Mathieu Matai Nzaki Mwena ex no Mathieu yalo na sepele mingi ndenge toyiko kunda tata mwasi awa na mboka tolinga ande bongo parce que na kata kisasa tokundi batata msuna kisasa ndenge na kebo so na ke kisasa nange no koluka tombo ya tata ebunga me awa siko ndenge zawana o ezali mabele na ye moko seko na seko ata bakoko na bakoko soki baye baluki ngai batuna ke no mama na biso so koko na biso wapi place bakunda eboluka papa Mathieu Matai Nzaki Mwena akolakisa bino place koko nyonso oyo akundama ezala koko mavindi ezala bakoko nyonso bazali awo suka yoko tuna ngai nakolakisa koko viki bango nyonso nakolakisa mutu na tombo na ye. C'est pourquoi to préfère ka mingi soki ndeko na biso soit tata na biso akufi boya na ye awa na kati mboka poto encadrer tombo na ye. C'est eza penza malamu mingi. C'est quoi des avantages eza nini soki bakundi na Kishasa nini lekanaka? En tout cas soki bakundi na Kishasa après 1 ou 2 mois soki luka tombo wana okomona ngo susu te. Pona nini bakoma koteka babisika wana nyonso. Prenons un exemple ngai moko nanu noko akunda mana Kisasa na tokenda oluka ye après 3 mois tokekuta place wana ekoma tombo ya mutu mususu ya ngwana longoli corps ale batekeli batu mususu. C'est normal bateki pa mutu mususu ya ngwana nde to sepela mingi mukor ya bakoko na bisuba yaka awa na kati mboka. Prenons par exemple $4,000 tosombe libulu oyo ngana kenda kotuna oh Mathieu uzosilika pona nini na kata Kisasa uzosilika pona nini ngabi te noko fale pa kuna maawe te tosomba ke place na ye na mbenze kasika na $4,000 oh $4,000 panda ke na $4,000 wan tokozo ape mutuka eti awa na mboka bakoko na nga bango nyonso aba noko msoba kuna maawe batandami awa bango nyonso azate mutako pikola azate me tiko so itoke tuna na bango bakunda makuna na awa bayaka batuna kabiso ngane muna lakisaka ngape babenga ana ba telefone ko kwa kufiki nganda kufi sala boy zongisa boy siko na minicho nazana estengo makasi nenge tata mwasha yako kuna maawa seko na seko tozana ye awa to banda komona kaye kaka awa. Okay. Miami seko mabile kolela butumo ina vinangai oya motima nanya koyoka kufela senga moko et pourtant beau monanga nomba nitika na tempelo nayo nanya kokelo bana tina nangai popa soele kiminge nanya kokyo katali kambo nangai bonga yoyo na zuwa kimya Dawidi alobaki utabuta matiakola nanu amona temo yenge bene akelela
Dawidi alobaki uta bota matiakola nanu amona te moyenge bene aliana fulue wapi différence olobaki eza wapi papa bokesenolakaki tozomonango te kino mokolo nini okotika molile inyela nkolo papa kanisa bana na yo Yesu ba uyu bayebi yote ya bango misali zofuka ba uyu bazotumbola na molili kelasi na bango ezokende liboso ba uyu bazotosama ya kanoti bisala maboko na bango ezotambola na kimia kasi bonini denga inandima kotambola na yo le projet de bonheur et de paix la kanangai le projet de bonheur et de paix le projet de bonheur et de paix la kanangai kino mokoloni Sambola na molili kelasi na bango ezokende liboso baoyo bazosimbaka nde bakisi mizala maboko na bango ezotambola na kinya kasi bonini te ngai nalanda yo maziya na ngai le projet de bonheur et de paix et de grâce na nga kino mokolo nini Zambe nanga jamais, jamais, jamais Miami se comme vile kolela butuno inavinanga oyo ya kati na nyakoyoka kono soki la senga moko eputambo tikana tempelo na nyakoki okata likambo nanga bazo elekiringe na nyakoki ozwa ta place nanga ponga yoyo nazwa kimia Dawidi alobaki buta matiakola nanu amona te moyenge bene nanu amona te atabukita nina yeo ngalipa wana zena moyo kazi oyo ninizobilanga kazi oyo le projet de bonheur et de paix, de grâce nanga, kino mokoloni papa nanga jamais, 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 jamais. Kazi wapi différence olobaki eza wapi papa bokisinolakaki tozomonango te kino mokolo ni
Atana umela nkolo kanisa bana na yo misodoleni wapi nakokende lisusu wapi kende asana maluba come on, vas-y, yes. Wapi nakende lisusu wapi kende asana maluba wapi nakokende lisusu wapi kende asana maluba na makolo na yo yawe na ngana zwa esika kolala epai na yo nzambe na ngai moteme kitaka bisika na yo nzambe na ngai inspiration komi oya yango kokoza tika na ye maloyembwa motema ya kati ya motema na ngai wapi ngana kende lisusu wapi yonde yozala maluba bongo kovanda pembeni na yo yango nde makasi na nga nayokaka mongongwa Jésus yango nde esengo na ngai kovanda pembeni ya shama yango nde makasi ya Yesu nayokaka mongongwa Jésus yango nde makasi nalingi navanda tikanga navanda nalingi na umela tikanga na umela yaka otelema okotalika mbona ngai kita okota na yo ndelika mbona ngai mosema ezengi okotalika mwa ezo telema okotalika mbona ngai nalobi yo telema okotalika mbona ngai pardon telema okotalika mwa famille malade umeli telema okotalika kozanga kobote umeli papa kotalika mbona ngai epai na yo nzambe na ngai moteme kitaka bisika na yo nzambe na ngai inspiration komi oya yango kokoza tika na ye maloyembwa motema ya kati ya motema na ngai wapi ngana kende lisusu wapi yonde yozala maluba bongo kovanda pembeni na yo yango nde makasi na nga nayokaka mongongwa Jésus yango nde esengo na ngai kovanda pembeni ya shama yango nde makasi ya Yesu nayokaka mongongwa Jésus yango nde makasi nalingi navanda
tikanga na bana nalingi na umela tikanga na umela. Merci beaucoup na musala esalami. En tout cas, tout ce pays musala salami kitoko na ba technicien, ça va. Ba na biso nkamba, famille, libota, na imorope papa na biso azo filmer, azo kanga ba photo. En tout cas, to remercier na bino ba ebo soutenir biso na makambo oyo. To remercier bino makasi poso makambo salami kitoko makasi. Soutien makasi utende pa na bino. Bino nde libende penza makasi. Et on te remercier bino musala comme esili malamu, tozozonga na kimia, na silisi na ngaboye. Le ressort le bézalité. Pardon, tellement ma famille. Malade ou meli, tellement Kozanga kobote ou meli papa kotalika monanga Kovanda pembeni na yo Nangonde makasi nanga Na yo kaka mongo